Nous sommes au Congo central, hein, au Congo central, précisément. On a qui sent qu'il n'est pas Iwapi, tout le monde a côté à l'église qui a disparu, Richard Mukoko Aigle. Donc, le but trop, le but de n'importe quoi. Richard Mukoko a tiki biso et il y a comme un soupir. Voilà, bon, le but c'est que la base de Richard Mukoko, il est écrit dans la Bible, c'est que l'homme aura semé, il moissonnera. Bon, le banami m'a dit que vous makamouye pour le canal 15 pour le canal YouTube pour s'enrichir la chaîne Nabino. Mais bon, parce que bon, le mouton à l'eau, nous sommes sani mouton à bouka. Ah ouais, tout ça qui sent tout précisément la CEPOMAD, Université d'Abussi, je ne me trompe pas. CEPOMAD, la police. Le pas le Richard Mukoko va nous reprendre. Richard Mukoko va nous prendre dans la case. Richard Mukoko va reconnaître Métani au Nyoso. Richard Mukoko va voir la maternité. Richard Mukoko va dire ah on nous l'anzalate. Tout le monde partout la TV, la photo, n'importe quoi pour nous attendre à Richard Mukoko. Voilà pourquoi la délégation est où Kinshasa et est awa pour la famille que le pays mortuaire. Il y a une décoration Richard Mukoko et ça awa la carte ya ciel. D'abord bon on a photo à Richard Mukoko. Pour le bravo artiste Richard Mukoko autrement dit Aigle. Quand on est Richard Mukoko à base Aigle. Aigle va nous faire la macaron va nous le là-bas. Après on va nous espèce. Mais le moment où on va disparaître, à quel plus haut, à titre d'espèce me supprime. Enfin, donc on a peut-être 155 jours. À sa venir, on va dire que l'on va plus mais à Calabo, tu vas plus mais à comme faible. Mais lorsqu'on ça retourne ailleurs, on va dire que l'autre nassé, on gratter manza kanaye, na ba rocher. Manza kakale l'ongwa c'est que ça ni ebota. On se bec na on bec on a plus de 50 fois. Pour bec c'est que ça ni dima. Écoutez moi comme à Congo, à ta serpent pour ça plus féminin. On va comme la force de se redéployer facilement. Voilà pourquoi mon le vitro donc on a pas de temps. Donc on a aussi la décoration parce que le groupe avec Richard Mukoko, richesse de là, le bassin a bien mortuaire na bango awa. Na Kinshasa to mardi mais le dimanche eza awa pour recevoir mutano fanda na Richard Mukoko ndako. Et puis on a camarade moi Richard Mukoko moi aussi c'est ma conseil. Moi, c'est Boya qui est, c'est les belles intentions, Richard Mukoko, non, non. Il faut que cette histoire après, on m'a mis à côté. Donc, bon, comme nous sommes beaucoup, nous sommes à l'été, on va moi, quand on a le mortuaire, délégation, il y a Richard qui a le temps, on va la Kinshasa. Bon, on va pas changer de la tête. Bon, on va trop, mais moi, on va bagage, moi, à moins, attends, on va comme on a binoté. Donc, on commence à dire réputation, il y a Richard Mukoko, au milieu, il y a qui ne peut pas être aimé. Allez, si vous savez pas d'abord. Mais lui, c'est une valeur, il y a Mouto à Tikibiso. Mouto à Tikibiso, il pisse. Alors, tu n'as jamais oublié le Mouto Manabiso. Les autres, c'est Biso, mais ils ont même Mouto à Salarabatou, ils vont t'as vu. Il veut le dire, il y a toutes ces circonstances qu'on veut toujours bien. Donc, tu as fait cette Richard Mukoko, il y a plus Mouto à Tikibiso. Et lui, bravo toujours à les artistes. Bravo Richard Mukoko. Bravo Richesse de l'art pour l'art comme opposé auprès de votre père. Là aussi, si vous êtes d'accord avec moi, donc on a la décoration de mes arts. Donc on a la télévision positée. Tout le monde y a la carte. Ah ouais. Et un arbre où Mukoko a banana aux alana qui s'en va. Tout le monde a tout côté de la carte pour voir tout comme fier. Ils ont fierté. Abandon quel est la vie. Abandon pour les lanzalate. Vie c'est là toujours bon. On vit pour mourir. Richard servir Dieu. C'est fort qu'Azaki serviteur de l'éternel. Azaki le quoi mon dit mais abéré. Quoi bête le m'a beaucoup l'église. En bête à télé sera zongi. Atali ma connu ton mazon m'a félicité. Donc on a obligé de suivre. Richard Mukoko Azaki continuité. Richard Mukoko mon na milonga deux fois. Richard Mukoko Azaki ba linga mikolo o linga baleki. Ata groupe botami lelo. Richard Mukoko nous travailler na bango. Alors bête le soma solo na Darius. Akondi makel matadi kibala. Mais aozo nga makolo pour ani. Alors tu peux ça tout azali. Richard Mukoko a mis si ba te belé na a. Na kata ndako ya des chambres sans la cuisine. Ça passe OK là. Personne ne m'a fait Richard Mukoko vie en raison de la mission dans 2 ou 3 semaines. Maintenant ma zone nous na senya ke. Voilà pourquoi tout le monde a décoration ça.
mbongo outi na ANTPC te. Richard Mukoko no ba bien famille na les artistes. Ani kanisho ba sali. To sur une image à Siko, to sur une image il y a pourquoi. Bota la ndenge ba artiste ba koya ba les Richard Mukoko. Exemple au Richard Mukoko pes article biso. Les gros exemples. Soko vivre quoi Richard Mukoko. Vous allez toujours bien. Et regrette ça parce que Max Oza anniversaire na. C'est vrai qu'à Bota le 26. Na article biso. Mignon le bezaté. La salle image pour nous se plaisir à tout. Mais l'image on a salle yango pour ma fiose au bozolo na combo ya Richard Mukoko. Richard Mukoko qui voyage na Kinshasa alinga azonga. Mais azonga le biso koli. Oseka matanga batu. Lobi ba oseka pe wayo. Soko sa famille artiste ya solo. Est-ce que yo loko sali réputation matanga Richard Mukoko? Est-ce que yo prenez Richard Mukoko ngazaki? Les charismatiques silencieux. Vous voyez qui est bien? Tant que c'est bien. Richard Mukoko coupe ça au connaître. Et tout comme si nous avons passé Richard Mukoko nous avons joué bien. Bon, monsieur Bakena va continuer à hôpital 2 ans 3 ans. Ah si famille sont morts. Et puis Richard Mukoko a eu une zélande à Yazuke. A eu bien critique à Bissou. Mais la parole à madame moi pèse à Bissou, à petit, il est au-dessus de mon pied. Le terrain est encore glissant. Et c'est le beau signe mon témoin. Pour le Bakeno, à Tiki Matin, le Baké passe par le caméra de Nandap. Il faut éviter. Parce que la Guinée avant que ma caméra se comme. Abi petit, le terrain est encore glissant. Ça va bien. Le ligne nous a lobby peut avoir le ligne. Pour me comprendre la question, moi le Baké que change. Merci, le conseil, on a vu que c'est ma bravo artiste. Darius, tu l'as fait l'image. Tout le monde est designer, bon ça moussa na bango, bateau ba école esthétique, bango bon ça moussa na bango. Tu sais l'image il y a héros pourquoi parce que tant que bouteille kokota, moi tout ça la sous image comme c'est des athématos, j'ai même image en dame. La rien que auto sali to comprendre qu'elle passe ses années. Et puis la chaise il y a moins en simba. Il y a que bateau refanda haut, ma fin ne va brique. Non, il y a moins ça vous. Tant bateau au fil et à mesure bateau à poussana, il se peut pour c'est là. Nous pas mon nez. Les gens commencent à me foutre la tête. À me foutre la tête. Zuma Tumba, salinga pasi. Tandres dit binga la tangi comme on a bien salinga pasi. Miss Lolo, là qui passe. Il y a un Gabriel. Routa y poto, il y a que vous êtes enfant de la Richard Mukoko. Quand tu as roulé sa famille, na bino na mbongo ya mafinga. Na baneli li sous que l'homme aura ses mille moissonné. Est-ce que bino mona ta mwana moko ya Richard? Tu peux pas plus peut-être Richard ici va saler mission. Tu saler l'émission tu parce que tous les la pas na biso. Mais na yé ko lo ba lelo pourquoi parce que ba sotis ba boba o bozo bimisa mo na bino. Exactement quand on a le bide de l'eau, bino mo commission muta lobi vérité comme muta famille bota. Na nga famille bota te. Na appelé ça ba coupé. Mais na ça au milieu du village. Tu veux qu'après ça va te voir forcété, mais toi tu comptes la vérité. Ceux qui ont un message on appelle si na tout batu du Bakou. Je vous présente toutes mes excuses. Mais si on a lobby pour la vraie. Vous allez faire toujours bien. Dans le bac artiste, Azana Makina Moko. Makina ne coule pas les autres, eux ne coulent pas Darius, il y a moins de couler la mission. C'est vrai. Si c'est vrai que vous voulez Richard Mukoko, est-ce que Richard Mukoko m'attend comme on a dispute, donc on va dire n'importe quoi. Moi, quand Richard Mukoko comment il a niveau au Tegas pas de cochon de cochon à spaghetti. Nous savons Richard Mukoko a coupé un comme un zanza. A coupé un comme un zanza. A Tegas spaghetti. Il y a un problème. Monsieur le Sosani, tous les cas. Ma père m'a dit que solo balobi, à quel mboka moboui, bakomi, na monoko mboka, à toutes les questions. Pourquoi na croix bakomi na monoko mboka babi? Lobby, il pose à l'okolanga. Monsieur tous les cas. Maintenant le colo ça riche, on a un avion. Bah c'est fait non peu de matanga. Et bien. Maintenant on passe pourquoi parce que makambolo baka na YouTube etika éternellement. Lobby pour louper l'amour. Comment bloc ba Nigeria ba comment le mikolo. Voilà ce qui va se passer. Bon, c'est la nouvelle image. Merci Darius.
yo mtu asi ma caméra merci na maman aussi na courage bazaki maman moto zaki na tout qui était tout azaki na biso tout vanda boye sani après ça biso conseil toujours bien na sasa ngoma lo même ngoma lo merci. Bonjour Darius. Ouais, bonjour. Matsama volume A toza wapi? Oui, A toza na c'était une télé. Toza c'était une télé, place toza na papa. OK. Kasavubu. Venez. Donc tout près kaka ya Pégal. On va au baïbi Pégal donc ça. Matsama volume. Donc toza na avenue une télé. Donc juste au cas où il y a Pégal. Donc bato baïbi Pégal au bayara qui centre baïbi Pégal, hôtel Pégal donc toza dit wana. Papa. Le tomoni bon c'est la décoration elingolo banini. Ouais, le lot ezali soirée donc soirée le roi tolo ba veille mortuaire tu es pour na papa. OK, tant yokaki message que papa na yo atiki yo esala ki ondeni. Bon, premièrement ça fait mal, ça fait vraiment mal. Moto bozala ki na ye, bovanda na ye parce que Richard Mukoko pour moi c'est un papa. Pour moi, c'est un directeur artistique. Il y a mon route à la président. Il y a moi, je suis un directeur artistique. Donc, papa, on a passé vraiment un moment ébélé. On a vendu na papa, on a temps ébélé, on a ébi, on a papa. Donc, on a déjà l'honneur de reconnaître maman. Donc, papa était avec moi partout. Et avec papa, hormis dans mon théâtre, parce que dans le bon Richard Mukoko, c'est vraiment mon papa. Hormis dans mon théâtre, moi j'étais avec papa. Si naïe, au côté de mon théâtre, n'a pas Mélina. Un jour, naïe, n'a pas papa na tournage, j'étais avec Benny. N'a papa na tournage, na Alice. Et papa il dit non, toi tu dois être avec moi. Et tu commences à papa. Et papa fait de moi vraiment un artiste complet parce que avant, nazaï n'a artiste. métier mo beaucoup de sika malgré que les père azaki wana zozaki na moi musika mais tant tout permet na papa et l'autre on a côté métier artiste donc papa a fait de moi un artiste complet papa m'a montré comment écrire un film ti na yo comme appelle les scripteurs aussi na quatre sa groupe papa la singane ba comme scénario papa la singane ba comme script donc papa azaki vraiment na ngai même aujourd'hui naza ba œuvre papa wa tiki. Donc j'étais vraiment avec papa, donc on a proche, très proche. Ça fait vraiment mal. Ton oreille sans moi j'étais au travail. Donc tout le monde déjà était paniqué. On a besoin de la position parce que déjà qui n'a sans moi, on a vraiment bien été. Comment on peut faire un groupe à Facebook. Okay, papa Zate, j'ai essayé d'appeler Alice, numéro j'ai essayé d'appeler papa, numéro on peut les cater, si la confirmation dans la page, tant on a publié, il y a un monde qui a papa tiré biso, donc ça m'a vraiment fait mal, même en ce moment, donc et puis malheureusement un d'autres, mais un mot reprenait comme un peu réalité, donc ça me bouleverse. Et donc au fond de moi j'ai vraiment mal même en ce moment ça comprend que Ozana Passi Makasi et puis aux yeux déjà Moutouya et pas Richard Mukoko. Est-ce que c'est vrai que Richard Mukoko a offert dans le Pango? Oui c'est vrai papa va nous vendre papa va nous vendre même si vous ba locataire nyonso ba loba. Est-ce que ba locataire baza auto baza sensia ou loba? Ba locataire bazali papa Masamba baza pas Masamba pas locataire na biso awa. Donc baby papa bazana papa donc libanda papa azamutu moi social donc bon c'est là papa le bien pas Masamba tous en position s'il vous plaît parce que bato on dit matin que Richard Mukoko azalaki awa zabande musu bazana habite so ben azana Mr Ben Mr Ben. Oui, continue. Parce que papa, bon, premièrement, papa a un homme réservé. Donc, en tant qu'un artiste, un homme réservé. Pour papa, il a une orgueillité.
un homme humble. Alinga peut être comme il a qui ça. Nous, moi je vais de Kinshasa. Ngana na utiki na ya awa par rapport à mama musala. Et puis na ye papa zaki awa tito komi awa tito ko movanda awa. Donc bah sorti vraiment mingi nene zalaka le roi ba tout sous ces zalaka les artistes sont aux amis les mon boy comme il a qui ça papa type là s'il vous plaît. Donc ce sont des bateaux ba locataires na biso ba yebi papa. Donc papa type là ça gros il m'a témoigner son ngana tout nier peut-être comme ça Robin Malwa na yo mo tout na papa. Papa type là bonsoir. Est-ce que ben Richard Azanani Richard peut pas dans sa camarade. Ah bon? On va aller dans un bon thème, tu as dit ça ça y est ah donc on a été dans un bon thème, biso tout un bon thème. Le foot là na kata lupango. On a foot en kata lupango, yé azana kata lupango, on a une azana banda na zana maison, na teka caisse de recharge. Est-ce que c'est vrai que Richard Mukoko bande ko souffrir? Non, Richard Mukoko na souffrir. Ngai so ba lobike Richard Mukoko na souffrir fona kama parce que de temps en temps azoya azo ou ta voyage qui ça même par-ci par-là. À toi, on a place Richard Mukoko a souffert. Pour Moutou a souffert, Batal a rappelé état de santé naïti. Ouais, tout à fait. Moutou a souffert. À ta baye bisoté, yo moso mon ami sur que Moutou a mon passe. Moutou a mon passe. Mais là, tu as un message à Tiki Bisso, et ce que la Kyondé. En tout cas, dans les détails, ma casse. Dans les détails, ma casse, ça c'est un voyage, ça, de son lac bien. Et puis, c'est un gata, la télé, la ozo. Si maintenant, il y a vraiment Richard, les associés à Tiki Bisso, vraiment, casse, réglé, na zane bele pe na ko lobate ne nzambe balobaka nzambe asala biso ba lokola biloko donc on dit do balamba fufu biloko lokola biso bato de bele na ko loba ça te po lelo eza ya ye le beko za yango le pe ya ye le pe ya yo les gens nzela ya biso nyos parce que mutu moko te akotika la éternel na mokili oto na yebite ata oza nani président ko tazote yesu kutu azala mwana nzambe ye wana babaka kenda bon on a biso o eloko merci merci donc ezaka kanzela na biso nyonso donc yo ato le mabe ya moninga promisate mais les jours pe ya yo ba ko le mabe na yo na malamu na yo ça. Merci. On veut s'il vous plaît, moi je voulais dire ajouter quelque chose. Moi na ye awa na ye na bando travail awa. Je voulais dire on a zoka premièrement en tout cas et kozala vraiment première fois pour on a biso comme on a biso que pour réagir par rapport à maman parce que c'est que papa nous a appris, papa a appris à biso comment respecter les gens et papa a appris à biso kozala réserver biso kozala réserver même à tête papa koufaye awa to bana mona ba message moko boye ba commenter ba bilo momboye o réagir mais to bana toujours garder calme. En tout cas papa a bana souffrir pour preuve papa ici travaille. Papa va au sala. Papa Richard a au sala na pharmacie na parking. So que na parking ya Mbanzangungu. Parking ya Mbanzangungu ana ki centre A. So comme wana côté ya trippé. Papa va au travail na pharmacie parce que papa aussi nenga za wana hormis mama na ya mama théâtre. Papa aza muto atanga. Papa Richard c'est un homme très intelligent. C'est un homme vraiment très intelligent. Aza nga bana benga papa aza guitare à plusieurs cordes. Papa aza vraiment na bagage intellectuel oyaye o aza ki na facilité ko s'adapter na makambo nyonso. Papa ici travaille. Ah papa on a ko sala. Ko kende ya papa ki tchasa nga na osala parce que bureautique nga na osala non avant na quitter na kuma côté musuna na travailler. Ils arrivent tout près la place papa na osala. Papa a voyager ayaka ebisinga petit parce que papa tourne sur un bon moi ben mwana et moi petit aya c'est un petit non voyager na kiki pour na tournage mo benana nango après na visé OK papa ça va papa ko commander na kicha ça to bana ko so na téléphone et ko commander na temps moko kaka awa na partika ya ba na solo ne la ba le 27 février. Le 27 février na solo donc dernier message na ngo so na papa ça le 27 février ah tu sais tout le temps solo na donc koyoka ke papa wana ko souffrir et kamusangai nga vanda ana papa so papa na nga zangi ngala na ebina te parce que nga moda na zo salaire nga mona zuita ofanda to nga mona na zo non salaire vient nga yo ya awawa au monde ndenge to vivara le vieux Black na cité comme na parce que yi ayebi tozala awa tozanga ka eloko te
Donc dire que papa va souffrir na ndenge toyo kaya bandeko ba loba que papa va souffrir papa comment ko senga na biloko boye donc comment papa ko akoma kuto na niveau ko senga atiki biso moko bato kuto zala ina parce que biso toza ba toza lo wana ti ba code secret mo boya papa donc papa jamais ko kende ngana yebi papa bien père azamuta ba réserve ton ba on bien papa azamuta ba réserve papa jamais ko zo ba notal ça soki passe soki lo mombo ici abandaki ko travailler akenda makamu ya tournage lelo bozana veille mortuaire c'est-à-dire que Kinshasa broyate non Kinshasa toya Kinshasa vraiment toya groupe mobile Kinshasa tokoya biso nyonso toya mardi tozala wana et puis mardi na yebi ke yo ozala wana mardi ozala wana oza biso ba image tozala wana na Kinshasa to sala ngo juste na valeur wa papa za nango totala ke koto bato ba yebiye koto bato banova na bango bazala bien to lexa te likamwa na bongo parce que ezana buntu bato nyonso te ba okanga na biso po ba kenda biso Kinshasa eza bato ba s'installer basala ba makamu na bango alors pour na ko honorer mémoire ya papa na pas bato ba yebaki yango tozo likanisi ya honorer papa boye to sala veille mo pour na ko rendre hommage donc biloko wana totika yango papa Richard nous disait toujours que la mort eza abimoro biso nyonso to lata ko bebi sa réputation ya mutu vraiment surtout soki mutu anaza okufa mutu aza okufa be bebi sa réputation ça fait mal en tout cas vous avez vraiment la place na biso vous avez pendant la place na biso nous sommes sa famille ça nous fait mal toi tout le monde ba moko boye eza bilo moko boye to ko loba te mais est-ce que beaucoup motinda biso to lobaka et ça passe soki bino pe na batana bino écoutez bino beaucoup fi bato ba loba mabe mo ba besa no réputation eza bien te. Pourquoi vous salon pour papa Richard? Pourquoi vous salon pour papa Richard? Pour vous avoir baisse, pour vous avoir visibilité, les baisses et les visibilités dans la vie à bateau. Alors, moi je dis toujours, moi présent dans biso oyo et rattraper biso na avenir. Bande konyon so ba lo ba mabe makasi pour na papa ba ebake ba pe bato ba on peut un jour ba okinaka. Na ba o ba on ba loba. So ba lobi yango na bango pe jour ba kokufa et ça la bien té. Richard a une famille, Richard a des proches. Alors quand vous dites des choses il y a bien té, sa réputation na ça nous fait mal, ça nous affecte. Babylone surtout ça là on a ba sentiment té, tous en esprit moi humanisme, on a parti na biso y mettre perdre en té. Toi ba tu mettre perdre parti na biso y ba y mettre. Tout raté tout ça bablo comme juste pour na ozo mongo na ba page na yo po bantela ba nini mombo. Alors quand tu fais des choses où est blessé batou tant on sali kamombo pensez aussi que muto on entend on sali bablo ko ana famille ba royoka yango ba ko mon appelle kam o et ça ba on neni tant ba recevoir eloko wana bo sa biso pasité so bimi libanda ve les akutu ya o tambola ko banaka koto wa na kota la police wana ti kota si o bani pe na la police ti kote nyonso. Moi, ngai tong bato sali conception ya papa ya mama matanga. Tant on zonga nani wana ya A3 wana, affiche na 3 no bacheli boso wana ya portail wana. Tant on zonga ngo il y avait des bateaux ba tout nanga kutu. Papa okufi to mona kenenga leka awawa. Papa Richard azala awawa, tikala ozana matadi te. Na oye bate matadi obino obimisele papa na ebite matadi nini wana obimisele. Papa tikala ozana matadi te, papa était ici avec nous. Oh to banobenga bato moko ba oyebisa bino. Parce que awawa kobima ya papa ezalaki ka juste surtout tout ça peut-être même sur marché na biso même sur na parler même sur proviser ekiti to bi père to beta biso moi tout même sur yemo mo père papa na bi mais qu'on va na trop na parler to bima no petit to beta na moi tout ne to bima to ke ba wenze to ke o découvrir pe ba wenza koto parce que ngana na étranger pe koto pe na yebi yango te mais avec papa ezalaki mo to vandi ba ça yo mo tambola te to beta na moi tout o beta tout papa ezalaki déjà na ba valeur à papa te ba biso to loba je suis bien formé vieux dans oyebi que moutaro ya besoin côté écriture mon écriture mais maramunyo sona tout ça je l'ai appris et pas ya papa za ba singa ya bato même ici na Congo central eza bato ba témoigner ba yebi papa ba kisubi la bato ba zebele ba artiste papa formé alors c'est pourquoi bobanoro ça ba biloko mon ba mensonge mon raboé pour ça biso famille plutôt ka passer ça fait mal, ça fait vraiment mal, merci mais et ça les loro tenzamba zali. Tout ça là, nzambe kaka zalaka. Lelo obebisa réputation muninga, lelo oloba makamu ya mabe pour na obebisa ko nuire réputation ya baninga pour na osaba tout passe. Na kata mutema. Mais nzamba zali. Ndenga toloba toujours tous ces pays ici bas.
awa bino bozo bebisa réputation ya papa ngaye ya Belinda na yebi parce que moi je prie avec ya Belinda na yebi mais naza ni na famille libota ni soki côté ni moi je suis un artiste oui mais naza ni côté ya nani wana on dese koma bakan kambwe moi na bakan wana ngazala ngoti. Merci. Alors arrêtez de salir le nom de notre papa, arrêtez de salir la réputation ya papa parce que et ça la biso mabe so comme na bati niveau biso to banara ko réagir na babilo comment parce que ça nous fait mal. Dernièrement moi j'ai vu la vidéo ya Lise alors c'est plein de rapports na maram bozo affecter ba morale ya batu bozo affecter mitema ya batu ça nous fait mal moi na mon côté a kosepela moi na mon côté a fongola minu tamba otanga koma papa ne na nenga mabe moi na mon côté na mukili oyo a kosepela kake papa na eba otanga na komo ya mabe. Arrêtez de dire des mensonges ba makamnyo so na po epesa bino ba vie. En tout cas arrêtez pena arrêtez. Merci. Vraiment arrêtez s'il vous plaît. Tu comprends que vous avez placé Richard Mukoko à propriétaire de Kisantu. Alors, on a le pan aux amoulaï. Richard Mukoko a souffert pour nous sur locataire. Donc voilà, tu quittes Kisantu pour tous les images. On place Richard Mukoko à nos fans. Il y a papa bio, à bio. Il aimait toujours la nature. Voilà, moi, Bilanganaï, Tiki, toujours Nakata Lupango, sans pour autant côté aux Anaboko. Nous sommes acteurs naimoko Black Malamba. Donc voilà, tout le monde est en haut. Ok. Voilà la grande famille de B52, la mignonne officielle. J'espère que Tolandi Penza na boké bignon surtout bande konangai. Ndenge kaka balobara toujours que lokuta eyakana sincère, ok? Tant lokuta na sincère, mais vérité eyakana escalier pe ekomaka. Tout mona ki ba vidéo le kanaki ba traité papa na biso oyo atiki biso ba pesi ba latisi ba casquette ya modèle na modèle mais lelo oyo nzamba sali grâce quand même avant kundanaye avant nzoto na ye kene na se ya mabele to découvrir vérité. En tout cas ils ont ça passe bandeko nanga ils ont ça passe ka pona ko salir personnalité ya mutu moko boye na ko salir mowei to e ba yango eloko moko na internet oyoyo ekolekana internet ekolekana batu combien basala ba succès na internet batu combien bazala na ba view ba 1 milliard ba 10 millions de views bazara souste. Donc totika biloba loba na kombo ya surtout mutu oyo azali susu invité po mutu oyo akoya ko loba pona ye to akoya ko démentir na ba makambu oyo ya buzobe ezoloba na kombo ya papa na biso Richard Mukoko. Maman oyo alekana ki pour dire que papa Richard azala ki porter lelo otomoni kafumba kata na lupango ya papa Richard na Kisantu tomoni yango biso nyonso tu basali même veille mortuaire kuna. Pourquoi? Parce que azalaki quand même mutu ya batu, azalaki mutu ya batu. Oui, eza mawa pe pasi pour la communauté na biso, mawa pe pasi pour la communauté congolaise, la grande famille. Nzamba lola sunga biso. Il y aura un jour où eza que toko comprendre nyonso to salaka efuta makaka anase nyonso to salaka efuta makaka anase. Oloni nguba obuka nguba. Oloni ndunda obuka ndunda. Oloni bitegu obuka bitegu. Ezate ke kokanisa te yo lelo yo ubu oloni masangu alelo bolingo ya po buka épinard. Nzamba pambola biso. Déjà les love mortuaire isa ko salama. Et puis lobby exposition du yakor ya papa na biso Richard Mukoko tokoche la bino yango ndenge toyebisa ki bino ke tokoya na ko banda ko update biso na makamunyo surtout oyo ekobanda koleka ti jusqu'à ce que bakomema ndeko na biso Richard Mukoko na dernier demeure na ye molimo na ye pe mana kimia
nzambe abondisa mitema parce que les seul mutu akoki kobondisa mitema ya bandeko ya papa Richard ya bana na ye ya bato balingaki ye etonke artiste na bango ezaka nzambe biso tokoya oloba babilobela nde bandeko bele balobi babilobela mais seul mutu akoki kolendisa eza nzambe alola. Merci beaucoup. Bozala branché ceux qui zambano liboso s'abonner au commenter au partager pe lien kobosa na ko appuyer cloche à notification de façon que tant que tozo kotisa élément msusu ozalaka mutu ya liboso ya kozala notifier nzamba pambola biso bisika bozwami soki Yesu Kristo azongi te ngai na bino tokutani na mikolo mizali koya. Merci. Na éviter vidéo oyo ernime kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà eza pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products. Bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisila peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo oza na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo oza na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo ezana ba bienfait ebele, produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation, produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé ezana prité, santé ezana prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo, te okoko sanga produit oyo te. Yango na yoko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini? Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na balieli susu plus 44 79 853 90 849. Tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sala mignonne bokoli yango 0 lobezala kina 10 52 yo bokoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala ba chausse kaka mpona ba voiture te